Ngeta bandeko, j'espère que rendez-vous na biso yango so bomoni tokoti boye ezalaka po tosolola mambamboka tosololaka tokabolaka babwanya yango nazweli bino susu mobundeli mboka monene obomesana komona oboyebi ndeko dadi po tosolola mwa moke makambo ya mboka nayebi te ndeko dadi namoni oyo lelo na kati ya Bruxelles babi kombe esili te yango namoni oyo awa lelo matondo na bakoko bapesi biso occasion ya kokota na lelo napesi yo mpe mbote mingi ingeta en tout cas matondo ndenge tomesana kosala eza mpona kopartage message na bakoka ndenge outi korapele en tout cas komba esili te bana ya mboka ya Congo esengeli tozala na vigilance parce que nous venons de subir encore la trahison de la classe politique médiocre au biso tolobaki esengeli to bannir bango to éradiquer cette classe politique soki tolingi tomona victoire na biso effective. Évidemment la situation globale politique ya mboka na biso toyebi touti kozala na kati ya imposture oyo tomoni Félix Tshilombo a négocié na Hippolyte Kanambe mpona kopérenniser le même système, c'est-à-dire l'occupation rwandaise, donc sous une autre forme batieli biso un soi-disant un président protocolaire, c'est-à-dire que c'est lui qui n'a pas les pouvoirs et en même temps donc mboka na biso ezakaka na kati na maboko ya bapaya. Voilà pourquoi c'est important pour la biso bacongolais yeba na kokubela mboka na biso siko na kati ya mosolo yango wana résistance eza évidence. Biso ndenge tolobaka toujours, on ne peut pas libérer un pays qui est sous-occupé par des élections. Nous avons démontré aujourd'hui, l'histoire a démontré aujourd'hui, l'expérience nous... Les élections piègent à quand ils allaient pour Nako pour maintenir biso dans le système parce que c'est lui qui organise les élections n'est rien d'autre que un mercenaire, un occupant, un génocidaire sanguinaire, sadique, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Donc lelo eza pasi mingi pona biso bana ya mboka ya Congo komona moko na biso oyo batebele batilaki motema na kati ya parti politique ya papa na biso ya ba les 13 parlementaires oyo kambama ki ebele pa papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba mwana na ye a trahir. Non seulement il a trahi, il est dans la corruption totale, dans l'usurpation totale. Azako marcher sur le mort, naba martyr ya peuple congolais. Azako rendre hommage na bourreau na biso, na génocidaire ya mboka ya Congo. En tout cas, bana mboka ya Congo, essayez de comprendre biso tozali toujours na kati ya langage ya résistance. Alors dans la résistance, nous disons les choses dans la vérité et nous disons que c'est la vérité qui va libérer les Congolais. Yango wana topesi longoni ya na bino ba nyonso bozali kolanda biso toza ko sensibiliser bino kaka na kati ya message ya résistance ndenge nazali koloba awa bato ebele oyo bazalaki derrière ba opposant bato ebele bazalaki ko soutenir élection bino botilaki yango motema même si le processus a été chaotique bandeko na biso na Beni na Butembo na Yumbi ba votaka te une élection est illégitime, illégale totale, avec l'injustice totale. Donc, vous soutenez qui quand même, vous l'avez quand même batouana. Mais l'élo et Seigneur Libo comprendre que Toko Bundasiko Yoponato appliquer article 64. C'est-à-dire quoi? Vous devez comprendre votre devoir civique en tant que citoyen. Nous devons faire échec à ces groupes d'individus. Otobeni bango ba kleptocrate, ba miyibi, ba occupant, na ba Congolais bazali corrompu cette classe politique médiocre o esengeli to éradiquer. Yango wana tozali koyeba, tozali koloba, tozali kopesa maloba na biso ya résistant na bana mboka ya Congo, to se préparer siko na mobilisation monene pona to kene na kati ya soulèvement populaire, c'est-à-dire quoi? Nous devons défendre la nation et la Kisinini. Nous devons faire échec. Surtout biso anakati ya diaspora. Toko bunda lisusu te pona to ke ngoloba makambo ya vérité des urnes. Bomoni bino moko la cour constitutionnelle ezali cour o ezali entre les mains ya ba occupants. C'est-à-dire essayer de comprendre tout simplement Hippolyte Kanambe c'est un mercenaire. Rôle na kati ya mboka na biso ezala quitté pona organiser ba élection ou bien pona lelo bobetela maboko mutu oyo akokisi alternance
alors que biso na kati ya résistance, biso na kati ya na diaspora tobundelaka mpona alternative, c'est-à-dire toboma système oyo ezali na kati ya mboka. Donc tobengi bino sikoyo boya na kati ya logique ya résistance. Bino moko boyoki moto oyo aganyaki baélection kuna na kati ya mboka ya Congo Kinshasa, Martin Fayulu alobi na bino résistance pacifique. Mais biso na kati ya logique na biso ya ba souverainiste, c'est-à-dire tozali ban nation ya mabele ya mboka ya Congo. Nous vous appelons à la résistance totale, à l'autodétermination, c'est-à-dire l'autodéfense. Nous défendons notre terre et nous défendons notre peuple et nous défendons pour notre survie. C'est-à-dire que demain, nous pouvons aussi disparaître parce que objectif pour faire disparaître notre peuple, l'extermination. Il y a un génocide, il y a un massacre. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 an, nous avons pleuré la misère na kati ya Kasai. Lelo Félix Tshisekedi a eu pouvoir os, pouvoir ya Mokua. Est-ce que ça kolobela ba misère aux na kati ya Kasai? Massacre, il y a Kamuna Nsapu. Massacre, il y a Boudi Bien Congo. Massacre, il y a ba disciple Makungubila. Massacre aux Zalaki na kati ya Kinshasa. Ba fausse commune bandeko na ngai. Vous ne pouvez pas oublier cela. Ba oyo baza koloba na bino boko mesana, boyebisa bango to ko mesana te na kinoyibi. Félix Tshisekedi ozali mwana ya mboka mais ozali na kati ya usurpation, ozali na kati ya imposture, ozali na kati ya mensonge, ozali na kati ya service ya baini ya mboka ya Congo. D'où okomi moini ya bana ya mboka ya Congo. Biso discours na biso na kati ya résistance, nous avons déjà dit des milliers de fois, nous devons éradiquer cette classe politique. Éradiquer, c'est-à-dire que nous devons altérer ces gens-là. Et c'est Ngelito Bengana Bango to Boma Bango Bangonde Bazali Kokotisa Mbo Cannabis na kati ya misère. Bangonde Bazako collaborer na Batu Oyo Bazali ko occuper Mbo Cannabis avec des objectifs clairs, c'est-à-dire détruire l'identité Congo, détruire les Congolais. Nenge na rappelé bino bandeko ba massacre Oyo Lekaki Muto Abomaki. Ba Congolais, ba millions de Congolais pour repérer hommage. Mais vous avez vu Félix Tshisekedi a repérer hommage. Et c'est les pesa biso maele bandeko. Boya siko na kati ya logique, il y a résistance, c'est-à-dire que le peuple doit se prendre en charge. Vous devez comprendre que notre lutte aujourd'hui consiste tout d'abord à préserver notre humanité. Bomoto na biso na mabele na biso. À réinventer le Congo. Et pour que tout parvenir, et c'est Melito Longola, système wana bandeko na ngai. Voilà, bana mboka Congo, message na koyiko sabino ya mkola lelo, tozaki na mboka ya Bruxelles, to solo na bandeko, ndenge toza koloba que cette lutte consiste aussi à parvenir à l'unité nationale, c'est-à-dire que le Congolais, vous devez rester dans notre idéologie de base, c'est-à-dire que nous sommes des Muntu, nous sommes dans l'hospitalité légendaire, d'où nous sommes dans une unité véritable de peuple. Papa Bomoko et Kolobo Moko, Bokondibo Moko, c'est-à-dire que bateau bazakoye la bino langage, discours, il y a tribalisme, vous devez les rejeter. Regardez, observez autour de vous comment nous vivons entre nous. Alors nous, dans la résistance, nous sommes au-delà de ces combats. Il y a il y a des politiciens au bazako sabiso. Nous appelons notre peuple à l'unité. Nous avons benga bandeko na biso, ndenge le loto zalaki na kati ya réunion na biso ya résistance. Nous avons parlé sur les stratégies à mettre sur la place pour pouvoir récupérer les pouvoirs. Parce que Tolobi Bandeko, Sikoyo, to orienter Makambuna sans Yakobunda pour faire échec. Nous devons maintenant faire échec à ces systèmes, à ces gouvernements. Bon Messanate, oh Félix Topé, ça a chance, Azamwana Mboka, il a trahi. On nous a mis sur la place publique les accords qu'il a fait avec Hippolyte Kanambe avant de nommer en tant que président. Nous ne pouvons pas accepter à Kolobaketo Messananakatia corruption, to Messanakatia usurpation, c'est-à-dire que to Messana même y a piétiner sur nos propres morts, nos martyrs. C'est-à-dire que le mépris, nous-mêmes nous sommes en train de nous mépriser. Voilà pourquoi tout ça il est très important bandeko na ngai bobi manakati ya boumbu ya batu ya discours politique. Donc to mesana te na makambwana tout ça ko benga bino ko rappeler bino que na mikolo zali koya na mois de mars
bandeko oyo bazaya ba combattants ba résistants, nous aurons disons un grand rassemblement, une grande réunion pour démontrer que non, les Congolais sont véritablement unis pour défendre leur cause, notre cause véritable, c'est-à-dire notre souveraineté. Dégager l'occupation rwandaise, mettre fin à l'imposture de Félix Tshisekedi, oyo a commis le président protocolaire nommé par un génocidaire, oyo a obligé Bino, batu à IDPS, Bobo, ça a même mémoire, il y a papa Tshisekedi. Lelo, nous allons qui na chance ya kokutana na papa na biso Abe Nchole, oyo azali représentant, hein, le secrétaire général, il y a 5 ans, donc c'est lui qui a géré Makamouya processus électoral. Bah yende mutalobaki que résultat au bapesi eza conforme à la vérité na justice oyo bango ba yebi, c'est-à-dire que c'est le mensonge. Donc to kutani na ye to poser ba question alobi na biso bana bino nde esengeli bobunda peuple esengeli atelema a appliqué l'article 64. Vous voyez le peuple congolais, mais bango attend que Abe alobi attend que Abe akoki kokende mosika te biso nde attend que ba citoyen, mais biso to rappeler quand même que nous n'étions pas tozalaki d'accord te pour être lelo bango bazali na responsabilité bango pe basalaki te nani Hippolyte Kanambe azwa glissement en 2016. Donc, mais papa Abe Nchole, tu es ici qui est au sûr quand même longo ni andenge ozali koloba makambu ya vérité des urnes, mais esengeli tu es ici bango sengeli bo continuer combat wana. Alors oui, bazali d'accord pour la résistance pacifique. Mais biso tozali d'accord pour la résistance totale. Donc voilà bande konangai message yango wana ndenge bomoni tozana kati ya mboka Bruxelles tata Kongo azali. Je vous rappelle que toi na matonge en tout cas ndeko dadi tuna kutu na moni question autour na te pour répondre na makamunyo so bande ko question nyoso bande ko ba ko poser. J'espère que esengo ko yamba biso to pesi matondo kana bakoko na oyo nyoso salami lelo to moni pe mettre ça beto mo panzi mettre ça beto. Ingeta. Babi pays na biso il a toujours la sous-occupation. Ce monsieur Kabila a commis un empereur dans la République démocratique du Congo. C'est triste, c'est comme ça Pétuana, empereur. Pétuana marché là bas mort, il y a ba Armatongu, il y a ba Tchebe, il y a ba Kamona Sapu, il y a ba Rossi Mukende, il y a ba Papa Tshisekedi de Wambulumba, le père de la démocratie du Congo. Oh ba kito zongi sa Pétuana Rwanda bo kangela ngaye, bo ligoté, bo elangaye vivant. C'est petit individu entraîné dans le Congo à rouler wana abi ya na 75% à majorité ba Congolais te voter bango FCC wana trop ba bango faut batia premier ministre mon frère Kamere wana za bandi Amima Félix na Nairobi na Kenya asisé Félix ba contrat moko boyende dans la premier ministre Congolais tout la msama misité makamba tribalisme chez Bizet a raté. C'est un groupe d'individus qui veut s'accaparer des pouvoirs par la force. Alors nous les Congolais, nous avons le devoir. Tout Congolais qui a l'argent, qui a les possibilités, papa tu sais que la Sénégal est un peu room. Tout ça là, les amis officiels, pour nous dire que oui, c'est que la Sénégal bon pour passer ma mindou, il faut attaquer, bah tout le monde groupe individu, bah quand même la pouvoir à Makasi. Yango wana siko ngala zo comme moi, bah Congolais na biso yo, pas parce que nous sommes activistes tout les biso tout. Mais bande ko na biso mususu bana balar bana ba possibilité na ouais ba possibilité yango. Église catholique Senko, Papa Mosengo, Kabila tika na Congo. Ba viol nyonso, ba crime nyonso, il est là, il va régner, il va mettre le premier ministre, c'est lui qui a beaucoup de majorité. D'ailleurs kudu na tango Tshisekedi azali na pouvoir à boyete, le lo va gagner na ba to ba IDPS na ba Kasai kuna ba longo na Kasai. Oh Mbushima ba longo le otika ba longo lui. Ya passe. Ko longa dogi ni wa. Ngeta bandeko matondo ba obolandi biso. Mais biso ba combattant to kuta na kala mingi te mois prochain otozo comme ils en mois de mars, début mars. Peut-être qu'ils ont le week-end en mois de mars, ça va date, ça rendez-vous tout. Biso va combattre la diaspora. Oh, nous savons que le Congo est là sous-occupation. Parce que on a pas de pays à faire bilan dans biso na peuple. Pour peuple là, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma mambo dans biso. Parce que biso tout d'abord na mavuluzi. Pasteur Ekofo, bon on a ba vidéo pasteur Ekofo tant ateyi bato wana nyo ça va FCC wana. Aibisa bango ata bokati eteni. Bana nga ba ko ya ba récupérer. Ingeta bana mboka matondo na ba combattant, j'espère boyoki ndeko mwelo wa koloba. Bon ngana koloba ka eloko moko bo moni makamba Congo e yosala pasi mingi. Batebele bazo kanisa ke so ba makamba Congo ezaki ba yini Félix. Non. Biso nyos to bunda na mboko opoke mwana mboka azwa bokonzi. Mais le problème ezalaki ke mwana mboka azu bokonda konsoni. Tous en a bato.
bino moko na botala ki président de la République aye asali remise et reprise na président Félix Tshisekedi parce que c'est un président. Après 2 jours après accueillir asali remise et reprise na ndako alaxé ba bureau tout monde ba caméra ba sala remise et reprise à direct cabinet. Mais lelo oyo Félix Tshisekedi azana ndako wana te. Azo vana na kanchachi. Est-ce que c'est normal? Félix Tshisekedi a Angola, Kabila a beaucoup payé avion présidentiel à voyager nango. Sikoyo, tant batuni batuke pourquoi pour payer avion te? Bazolo baté ko ex-président ba que président de la République a lobi que moyen trouver sa avion wana ezate. Est-ce que atabino moko? Ndenge ndeko otoloba na tango ya père ya démocratie à République du Congo. Papa Tshisekedi, moli moni pe manakimia. Kabila zaki na pouvoir ote. Comment Kabila na tango ya Félix Kabila comme on a pouvoir ya multindo akomi ko boya ti ko pesa ndako akomi ko boya na ko pesa avion alors bataille des personnes batelemi bazolo ba kyoto ako biso za contreté Félix c'est un président de la République tout fait tout le monde andimi poza que ce soit mboka na biso mais le problème est que négociation ya sali biso to lingi poto yo kanae a publier ba négociation ni ba salaki ba yokanaki nini population etala ce que ça bien pour l'intérêt de la population tondimi yango. Ce que ça m'a bé na mission za présent mon kilé to c'est présent. Owana eza yango te. C'est pas dit que parce que Félix a une église ba telemi c'est maman moka ba problème ndaku Félix non non et Félix dans le bosso sala ngote tout le monde va français kalo mona banda la bundela pe maman moko pona mandako alonga procès tout le monde va te belé va pesa wala de banalisation. Tu as besoin ya mboka mu Congo ezakaka kisasa te. Eza mbandaka, eza bandundu, eza kisangani, eza goma. Est-ce que ba mama oyo ba kufa, o ba violer na ba beni. Ba c'est même makambo. Un président de la République ba opi melo na avion. Ba opi melo ndako va na kanchach. Na cité olia ndako 2 chambres na salon, so ba 2 chambres na salon. C'est normal. Tous pour la mission. J'espère que bana mboka bana pas si mingi mo ba ide pesa. Bozo sa ba grave. Bo fungo la président Azala Mayele totala afungola misu akene malé basolo à l'exception makapo Kabila Félix aweleli bokondité mais aweleli nde honneur to boyita sa honneur mais tanga zu de honneur Alex biso makambo basola ki si l'autre que des ministres ezate gouvernement ezate président comme le roi bakomo sakana na président otamboka na voiture okenda ba église ba quartier ba bloc non c'est pas non voilà le doka non matondo mbuta je vous rappelle bande ok atozana katama tonge wana ndeko auti ko pesa avina ye awa toza ko pesa mutu nyoso micro awa mutu nyoso alinga koloba alobaka oya lingo koloba na ba direct au côté partage kama babwanya tukutani malasima ngeta bonne soirée à vous.